Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Obayebi bobo. Na yaki poto vacances. Oh, et ça bobo, jusque là je suis encore là. Mutame minga poto ni na France, ni na Belgique, ni na Londres, ni Motuti. Yes. Et puis deuxièmement, naza na ndaku ya Benita, Benita m'a appelé donc actrice nanga ya kala aya poto asala vina ya bala po Benita bali na groupe nanga. Yes. Papa nza bali Benita asala groupe nanga. Benita ke poto actrice nanga komi kuna zo sala vina ye. OK. En fait on ya rapé king to kutananga président, il y a aux autres parfait président tout ça. Ils ont les cas normal. C'est ça. Et puis après Benita tonga yoki président na ye poto. Président na yoki na lani na internet na monio et tout au les cas journée. C'est ça. Après dans les cas président Mélanie na bio yebit. Photo célébrer en haut tara na Europe to célébrer en tana mo champagne après na sombelo champagne boy na tcha on a frais. Na les KT pression on va pression té 2-3 fois il rappelle président Roya journée ni cassé depuis na mina Roya. Naza vraiment likolo Roya bengi sanga azongi saboya sala Roya. So na komi poser na Roya. Na ndenge na journaliste na. Salut chers boutchours, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers boutchours, chers abonnés et chers connaissances, toye lisusu lelo na tonton Bobo Manuka. Otobinga ka mingi le président. Un tonton surtout international. Ebele abatu balingaka tonton Bobo Manuka mingi et encore mingi makasi. Bande konanga scandale nini ekoti na vie ya tonton Bobo Manuka. Problème nini esalike lelo tonton Bobo Manuka aya ko répondre na ba réseaux sociaux. Bande konanga communauté na biso kandenge na lobaka eza communauté moko ebele ya batu balingaka ko salir batu. Ebele ya batu balingaka ko bebisa batu vraiment ba réputation. Ebele ya batu na communauté na biso bandeko nanga balingaka kaka ba pakola batu mosusu buzoba. Wana ndeza la communauté na biso. Bandeko nanga makambo eza ya somo. Mais avant tokota na mwa makambo wana comme d'habitude na olinganda nous na sensibiliser batu nyonso to. O nyonso ba olandaka Étoiline Inès TV na minute oyo. Si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne, je vous prierai surtout par l'amour de Dieu de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga kandenge boyebi ezalaka bien soki tobeta masolo ya bongo so penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucre na yo ezanga kanango te. Kote mosusu tia mwa café, tia mwa ti na yo, kote mosusu pe tia mwa eloko kolia. Ezalaka bien to landaka émission to liaka. Tia eloko kolia bandeko nanga kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote pe mosusu ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya nani na kombo ya Étoiline Inès TV na système ya moko otolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Chers compatriotes, chers abonnés, balandignon sur Étoiline Inès TV, je suis sûr que touti kolanda audio oyo tonton Bobo ayaki ko répondre bandeko nanga. Makambo eza nini ezoleka na ba réseaux sociaux. Nini esalike lelo tonton Bobo aya ko répondre. Nini esalike tonton Bobo lelo asilika. Bandeko trop c'est trop. Na anglais kutu balobaka enough is enough. Na français na biso ndo te koloba trop c'est trop. C'est vrai, eza ebele.
il en a aussi marre. Ye pe aza mutu. Aza na mai, aza pe na makila. Tout ce temps, il y a tant de personnes bayaka kofinga tonton Bobo, batu ebele balobaka mabe sur kombo ya tonton Bobo. Il a toujours gardé silence. Ayaka ko répondre na yete. Mais ya tout royo, en tout cas, ezalaki ebele. Ezalaki ebele, ezalaki inaf. Yango alobi te. Quand même, nga pe na zana, nazalaka pe na munoko nokoki pe koya pe na répondre. Bandeko nanga problème eza nini? Kokende ya tonton Bobo na poto, kandenge toyebi biso nyonso ke na minute tonton Bobo aza na poto, akendaki na ye, ça fait déjà un mois na quelques semaines, soki une semaine, soki 2 semaines, oyo akendaki poto. Na kokende na ye, déjà ba nungu ebele bimaki ke non ndenge eza boye, tonton Bobo Manoka ake poto, eza na mwasi moko abengisa ye poto. Bato basalela yango ba émission. Bato basala ba commentaire na ba Facebook pas possible ke ezalaki mbongo ya poche na ye te. Eza nde mwasi ya poto abengisa ye yango akendaki. Bandeko bien ke toyaki kosala ba intervention kandenge to salaka. Toyaki koloba makambo au clair, au grand clair o tolobaka biso moko. Mais il y avait toujours de ces personnes au bandimaki, batu mosusu bandimaki na bango te. Batu mosusu bakanisa yaka ke non, ezaka mwasi nde abengisa tonton Bobo Manoka na poto. Et du coup, tolali tolamuki ka boye, baye koyebisa biso ke non, ndenge eza boye. Tonton Bobo Manoka na poto wana azobimaka na Benita. Bandeko nanga, je suis sûr que boyebi Benita. Benita aza tiktokese na biso ya tongo. Benita kombo na ye na TikTok bandeko nanga ezalaka nde somo mwasi ya batu azwa mafinga na niveau moko pas possible. Mobali na ye akufaki, si je ne me trompe pas, c'était l'année passée hein. Année passée, zaki soki ba janvier février biloko bongo. Et du coup cette année azwi mobali abali ye kutu na minute oyo Benita uti kobota. Bandeko ba finga Benita oyo na niveau moko impossible, niveau moko insupportable. Et du coup, bato bakomi koloba keno mutu abengisa tonton Bobo Manoka eza Benita. Ndenge eza boye tonton Bobo Manoka azo vanda na ndako ya Benita, bazo bimaka na Benita. Imaginez bandeko nanga, pourquoi communauté na biso ezalaka bongo. Yango esalaki keno tonton Bobo aya ko s'exprimer. Aya koloba keno mutu abengisa nga na poto te. Benita abengisa po Bobo Manoka na poto te. Et puis ndenge eza boye Bobo Manoka azo vanda na ndako ya Benita te. Kandenge alobi Benita abandaki ko jouer na groupe ya tonton Bobo Manoka. Groupe les étoiles de Bobo pona ba o bayebaka te. Azalaka na groupe na ye encadraka bato, aformaka bato. À l'exemple neti ya ndeko na biso tonton national, tonton Ada Ilunga. Tozalaka pe na tonton Gervie Mwanda. Bawana nyonso bazalaki formé par le président Bobo Manoka. Ba Benita nyonso bazalaki kuna ti Benita bazoya kobala ye. Azalaki kaka na groupe ya tonton Bobo Manoka. Des places azalaki ba kobala ti yake poto kandenge yake poto. C'est tout à fait normal kandenge tonton Bobo Manoka lobi. Muto bando jouer na groupe na ye. Soki omoni ke président na yo aye poto ake visite kandenge zalaka. Mutu nyonso to ozalaka na posa ayamba président na ya lobi ata soki na jouaka lisusu na groupe wana teme atikalaka président nanga. Eza neti batu mosusu na misala omoni motu mosusu asala ki soki quelque part et puis musala wana peut-être ye mwasi soki mobali aye ko sala ke mwa kop moko boye ya pays mosusu ye azui opportunité wana ake mais chef wana pona biso ata mindele wana ezalaka loi de la nature. Boss na yo wana tiwo bando tambulo bando benga ye kaka azalaka boss nanga izalaka bongo. C'est de la même chose, c'était la même chose avec Benita. Donc amoni keno Bobo Manoka ake poto nga pe na nzaka wana. Bon aye ko visiter na yo kike aye za teke président Bobo Manoka nde abenga ki yete. Ba réseaux sociaux kandenge to monaka ye pe amonaki ye aye ko benga tonton Bobo Manoka ke na yo kike ozana poto. Yaka kasto mona na tokutana babiloko ya bongo sikoyo na communauté na biso tellement eza communauté moko elingaka buzoba elingaka ko salir batu
elinga kaka kofinga ka batu na place ya kofinga batu te communauté na biso ko ya kofinga bakomi ko latisa tonton Bobo Manoka keno azobimaka na Benita wana eza nini soki boza na pose ya kobebisa réputation ya Benita bokendo bebisa réputation ya Benita kuna mais botika Bobo Manoka kimia ka bino moko boyaki awa na ba réseaux sociaux ke non ndenge za boye Bobo Manoka zalaka PD ndenge za boye Bobo Manoka bimaka na mibali ndenge za boye Bobo Manoka ceci cela ebele lobama bien que Bobo Manoka zalaka na bana na ye mibale mais ebele abatu ti lelo ba traitaka ye comme PD. Tout ça garde à silence ayaka ko répondre batuté. C'est pas dire que soki muto répondre kate azalaka na munoko tete azanango mais ezaka ba respect mi pesa ka ezaka ba réserve ezalaka mwa bongo ezate ke non soki muto zo répondre te c'est que wana makamnyon sotolobaka ezalaka kaka ya solo eza bongo te communauté na biso to changer mentalité communauté na biso to changer comportement communauté na biso to changer bizaleli toza na bizaleli moko ya mabe makasi toza communauté moko bandeko nanga na yebite loba tandeko moko lobi na yebite matière nini ba format biso ba congolais bato ebele balobaka na yebite ezalaka nini na communauté na biso soki totali bien na ba pays mosusu totali penza bien ba comédien o ba star bazalaka respecté mais na Congo na biso ce n'est pas le cas Congo na biso ebele ya batu bamonaka ba star na biso neti bazoba moko boye batu moko boye bazangi sens de vie bazangi soki nini donc respect ezalaka te na communauté na biso considération envers nos comédiens envers nos stars ezalaka te mutu nyonso tour koleka lobi oyo aza na posa ya koloba yango communauté na biso batu bakipaka te ke non oyo aza quand même star ba makambo mususu to lobaka te makambo mususu to lobaka c'est pas le cas communauté na biso eza bongo te muto olamukaka na tongo alobi ke namoni mikolo yo Bobo Manoka succès ça va tika na baby c'est la réputation et c'est vrai akoya penza komi kokosela papa ya batu mobile ya batu tonto ya batu ba makambo moko ya lokuta o muto ayebi ata mutu na makolo te c'est dommage communauté na biso totika kindoki yango na loba nanga chaque jour communauté na biso il faut totika ka kindoki communauté na biso toza na kindoki moko mal placé communauté na biso toza na motema moko mabe moko donc motema moko je ne sais pas ezalaka nini bandeko nanga bokomana na ba commentaire motema tozalaka nango biso ba congolais ezala motema nini bandeko nanga na okoka nanga te bino nanu boloba na otikela bino nanu audio lisusu ya tonton Bobo Manoka pona ba mosusu o balandaki yango bien na ebandeli parce que y a tant de personnes monika émission tango ebandaka omona batu mosusu azana eka mbangu alandi te azoyoka makambo bazoloba nini yango bomona ka batu mosusu akomi ka pressé ya koya directement ko commenter ko bando finga ka batu ya na otiela bino lisusu mwa audio pona batu o basotaka mingi ba émission bolanda pe audio wana tozongela lisusu pona ko continuer surtout moi analyse na biso ya kitoko kandenge ezalaka. À nous revoir, à tout à l'heure. Obayebi Bobo. Na yaki poto vacances. Oh, jusque là je suis encore là. Minga poto ni na France, ni na Belgique, ni na Londres, ni Montouti. Yes. Et puis deuxièmement, nazana ndaku ya Benita, et Benita m'a appelé donc actrice nanga ya kala aya poto asala vie na ya bala po Benita bali na groupe nanga. Yes. Papa nza bali Benita asala groupe nanga. Benita ke poto actrice nanga komi kuna zo sala vie na ye. OK. En fait tant ya Pekin to kutananga président il y a besoin de parfum président tout ça ils ont le cas normal. C'est ça. Et puis après Benita tant ayoki président na ye poto président na yoki na lani na internet na monio et tout au le cas journée. C'est ça. Absent dans le cas du président Mélanie na bio yebit. Photo célébrer en haut tara na Europe tout célébrer en moi champagne après na sombelo champagne boy na tcha on a frais. Na les KT pression qu'on on va pression 2-3 fois il rappelle président royal journée ni cassé depuis na royal.
naza vraiment likolo oya bengisa nga azongisa boya sala boya so na komi poser na boya na ndenge na juita liste na ngana makambo nyonso to ka ndenge boyebi biso tozalaka awa penza mpona ya kosala baanalyse na biso kitoko toyaka mpona kopesa batoli toyaka mpe mpona kopesa ka ndenge ezalaka kofortifiaka surtout bato dans les seigneurs talaka chaîne na biso ezalaka chaîne moko ya bana nzambe. Conseil na biso to toli ya biso o tokopesa tonton Bobo de ma part na ebité cher abonné na ebité population congolaise na ebité conseil nini to toli nini bo pesa tonton Bobo na minute oyo conseil nyonso bo linga bo pesa boko mangoka na ba commentaire tonton Bobo Manoka azalaka abonné na biso bandeko na ngai pas possible azalaka abonné na biso asepilaka na chaîne na biso mingi makasi donc ba commentaire na bino nyonso en tout cas akolanda yo na pete nyonso na bokebi nyonso olandango en tout cas kitoko mingi makasi. Tonton Bobo c'est connu de tout le monde que ozalaka tonton moko international. Ce qui bat benga yo tonton international parce que ozalaka tonton moko social, osololaka pe kitoko, ozalaka humble de nature, ozalaka simple. Et puis ozalaka mutu moko en tout cas oyo asangisaka batu, ozalaka mutu moko oyo vraiment azalaka comportement moko ya bien. Ebele ya batu balingaka yo, ebele ya ba fan surtout balela yo pas possible, balingaka yo mingi makasi. Na makambo o nyonso ezoleka, c'est bien quand ndenge oye ko répondre mais tour mosusu tomba la sima, ozana besoin ya koya ko se justifier te na ba réseaux sociaux. Ozana na biloko wana besoin na nango te parce que quand ndenge oyebi yo moko réseaux sociaux lingaka ko salir batu tango répondre boye e kozalaka makambo misusu o akendaki o alobaki o asalaki boye. Tu n'as pas besoin de venir te justifier tonton Bobo Manoka. Toyebi ke ozalaka tonton moko ozalaka sérieux makasi. Ata soki olingi mwasi eza teke etali mutu te. Eza vie na yo, eza vie privée na yo. Wana tolinga te eza vie privée na yo. Donc ozana droit ya kolinga mwasi o nyonso lingi. Eza vie na yo. Eza penza vie na yo ya mabe otolobaka nde eza ki mibali peut-être ki okozwa mwasi oyo aza marié wana nde ezalaka lisumu pas possible mais soki ezaka basi ka ndenge ezalaka oza na yo libre ya kolinga mwasi oyo nyonso tu olingi na système moko ya kitoko. Bandeko na nga tanto osilisa na mwa toli ya tonton Bobo Manoka ka ndenge tosalaka lelo eza déjà week-end toza déjà samedi ka ndenge ezalaka mama na nga surtout mama na papa il y a lelo vraiment conseil ezokende na papa na mama na système bien toyebi ke na communauté na biso babantu ezalaka que non mobali ye azaka le chef de la maison ye aokendeka ko sala na ye azongi ndako aye avandi na salon akomi kotala télévision mais par amour soki olingi mwasi na yo atazo sala te yo mobali osalaka mais bolingo o penzo zalaka nango envers mwasi na yo okoki kosala nini mama e chérie o benga e na mwa ba parole moko ya bien chérie bébé omoni ndeni lelo tosala mwa salongo na ndako bokomi ko sala salongo bokomi ko changer ba disposition ya bandako ka ndenge ezalaka mbeto ezalaki côté boye position boye bo changer yango bakiti ezalaki soki ndenge nini bo changer yango esalaka bien makasi surtout babiloko ya bongo yango e renforcer ka bolingo mingi makasi soki papa na mama bo salaka mwa misala mike ensemble bo mona ta ko swana e kozala ebele te. Soki bomoni ba couple o ba swanaka mingi eza ba couple que non mutu na mutu mingi azalaka na kwa na ye soki ba kutani ensemble wana moto komi kopela mais soki boza couple o que non bo travailler ensemble bo traitaka ba makambo na bino ensemble mosusu mwasi aza na cuisine azolamba yo pe papa oye kuna oza na posa na katela yo matungulu oza na posa na katela yo tomate ozosungaka mwasi na yo bo mona penza que bolingo donc boko renforcer
bolingo na bino na niveau moko pas possible ezalaka bongo wana eza ba moi secret topesaka tala kaka donc mabala babakisaka ba épices chaque jour mabala babakisaka ba épices chaque jour génération ya lelo eza génération ya bolingo toza besoin kolakisa bolingo na ba réseaux sociaux te mais bolingo ya solo evandaka na ndako tango bato bazoya ko visitaka bino bato o bo vandaka na bango quartier moko bo vandaka na bango ndako moko bango ba témoignaka bolingo na bino parce que lelo to mona bato ebele omona ka ba photo ba poster moko boye ya bolingo mais kendo kende na ndako na bango journée ka moko nde koyeba ke bato oyo eske balingana ya solo to ezalaka bolingo ya lokuta. Alors yango na osenga na ba papa to sungaka basi lelo samedi kandenge ezalaka lelo déjà na butu en tout cas kota pe sunga mwasi na yo basalongo bosala soki omoni ke mwasi na yo aza na bilamba il faut asokola yo pe ovandi wana na mwasi na yo bobeta masolo ozoyedaka ye mosusu papa tango mama zokendo tandaka bilamba yo pe bokena mama botandaka bilamba boyo sekaka bo donc ba moma wana renforçaka bolingo makasi mwa biswana swana o ezangi mutu na makolote ekozala nango na place te parce que harmonie na bolingo esi erenya nango na système moko ya kitoko lobi dimanche mutu nyonso na église kandenge ezalaka bandeko nanga eza yango yo bobandaka deja kobongisaka bilamba o bokolata la bongisa bilamba makambo o keno na tongo nde yo wana la muki ba up and down ba va et vient yo wana mataka kitaka pona koluka bilamba esalaka salite na ndako yango bomona ka bato mosusu ozokende église atiki ndako salite pas possible yango omona bato mosusu na église ayeko sueko préféré ayeko senga yo est-ce que nakoki koleke pa na yo na melata mayo komi koyoka sono oh to bima to kende quelque part pourquoi parce que otika kindako na yo salite préparer ma camion so avant olala tango bolamka tongo ezaka ka bolamuki osokoli bolie moi déjeuner na bino okumbi bana mobali na yo allez boke église na système moko ya kitoko. Cher Bocho, cher abonné et cher connaissance yango ya muke kaka na lingaki na partager na bino na système ya bia bandeko nanga potie la biso ba j'aime ba commentaire bo sale la biso pe partage avant na kata avant na suka bandeko nanga na olingana na pesa bambote nanga na yemoko Linda Bukulu Madame Kiyong et pourquoi pas Cécile Ntumba mikolo na zongo na yo fort pas possible ezalaka bongo yango to sipila na biso kaka en tout cas la famille bye bye et à la prochaine.